prise d'aéroport. Donc en prise aéroportuaire, là on a besoin d'aéroport, on a tourné dans la prise aéroportuaire. Lobana koyebisa bakonzi ya mboka bango bazala prudent ntango bomoni coutumier bandi kokotisa bato bino fo botelemela ye pour que peuple basala lisusu baperte ya boye te po biso tozala so bapopulation ntango namoni kuna baoteka exemple $500 naza mo $500 nanga napesi mpo nazwa mo esika navanda na bana neti tuna te babuki boye ntango baoya lisusu kokosa biso tokoyaka donc bakonzi ya mboka nde batelema Kamboti na mabosa rifaki sombe na papi keli na amanu to na kati Australie lelo tozongi na kati ya mbata kulusu biso tozongi na kati ya commune Sele lelo to yesu na quartier oyo babenga ka quartier diaspora to kiti biso moto kiti kana ye mo ministre to kita nom ni terrain papa alinga bureau ngala ina bureau ya toujours na terrain tozana awa to kiti longo na ye en tout cas na kotika bino bolanda terrain oyo babenyango quartier diaspora ya bana poto batongi en tout cas na kotika bino bolanda longo na jino kapa ndenge de motion to kokuta ezo salema tole Ok, la mise à base. Ok. Babi ça la bilo.
avec l'autorité de l'État, avec Oezali, Mambi, Nathalie, non seulement la partie les sortes aussi sur la partie à l'État, et nous l'État est de récupérer des locaux, et tout comme ça, il faut y avoir kosala maana na kosala
neti oyo eza ekole bana biso nyonso batangaka awa anesili te baye kobuka sikoyo tokotya bana wapi na miniti mbongo eza te tokoke kokomisa bango wapi bana bakosala ndenge nini bosombaki wana maboko ya bachef coutumier to bosombaki mpenza na maboko ya leta basombela maboko ko toka coutumier moto atekaka ko toka coutumier moto azoteka bachef coutumier nde batekela maloba nini okoki koyebisa bakonza mboka oyo baolanda mpo parce ke bachef coutumier oyo nde tomoni ke bango nde baza base des autres loba na koyebisa bakonzi ya mboka bango bazala prudent ntango bomoni coutumier bandi kokotisa bato bino fo botelemela ye pour que peuple basala lisusu baperte ya boye te
po biso tozala biso bapopulation ntango namoni kuna baoteka exemple $500 naza mo $500 nanga napesi mpo nazwa mo esika navanda na bana sikoyo nde baye kobuka biso boye toke wapi na bana na minute oyo toza na eloko ya kosala te bandeko malonga mpe tokotiela motema baza te toyebi te sikoyo tokosala nde bakokosa te tosambi na rva tosambi na bango rva mpo toza na mokanda te de tolongi sikoyo biso tosala ntango namoni naza na impossibilité mo mbongo ya moke nasomba mpo ke nazala na kimia talaka bandako bafutela na ndeko alobi ke babukaka bino oyo déjà 3e fois ntango babukaka ya liboso ya mibale ya misato soki babuki bozongaka bosombaka esisi mabele toka bokontinaka kaka na mbongo oyo ya kala bosomba bayaka na stratégie oyo te bango nyonso basomba ye mapangu soki boza na bamikanda na bino ya coutumier boya kolakisa topesa bino bisika bobakisa mo eloko ya mokie omoni sikoyo eloko tomona mo opportunité yango wana lokwa babakisa mo eloko ya mokie bo toke tolakisi bapesi biso mo esika yango nafandi na bana neti tu ata nde babuki boye ntango baoya lisu kokosa biso tokoya kaka donc bakonza mboka nde batelema tokoya kaka mpona minute oyo nana esika okete se namoni ma opportunité mono oya kaka en prise de l'aéroport. Donc en prise aéroportuaire. On a besoin d'un aéroport en prise aéroportuaire. Bon, on retourne à faire des gens motorisés. C'est l'état bougabi. À zone. C'est pas le bougabi. Soit pas moi à zone. Soit pas moi à péter la sauce. On va battre la motion là-bas. La zone, il va foutre la cara à bato bakopesa bango badocument yo moko obenga bapaporage baozala sanctionné bacompétence na d'attribution na niveau na ngai yali mpona korécupere mabele ya leta oyo ondima azorécupere mabele ya leta bato mosusu baza likolo na ngai nde baza mpona kolandela bato bapesaki mikanda eza na baattribution na ngai ezorevenu on veut parler du ministère pour le transport. Donc c'est le transport qui gère RVA. Les amis citent à l'État. Les amis citent à l'État parce que c'est là qu'il y a ma délai où l'État attend la distribution à RVA. Donc il va contacter Bissot, il va les délégués à distribuer. Et pour moi, nous avons un moins bon, on a eu à qui a foutu un bon, malheureusement, quelque part, là-bas, on va octroyer. Tout ça, on a pour servir la population. Donc on va démolir. Bientôt on va dans ces règles, on va faire une là. Bon, finalement, on va la bateau que j'allie, on va continuer à la coupe le salaire de travaux, le salaire de la poste à l'euro, parce que comme le message qu'on a dans. On va être patient, ça là, on s'est bien. L'État peut pas quitter à l'Alaki, puisqu'on est à la Mouki, on va s'imposer partout où il le faut. Nous compactons, c'est vrai que nous compactons parce que ces gens-là, ils sont aussi victimes quelque part. Les gens leur ont créé des papiers, les gens leur ont donné des boutons, ils ont payé. Donc nous compactons, mais ce n'est pas à mon niveau. Ah, là, pas très bonne qualité. Oh, je vous canard. Eh.
baipolitika kokosangana topesani maboko na postamaci tokosepela Merci bozaki ane bele pona kolanda ndenge bomoni démolition uti koleka na quartier diaspora bino bana poto boza misika tozomendaka bino matoi ntango midi mpoka koloba kotala biso ya kosala mpango boni koyoka te tala place bino mo bosombi awa na terrain ya RVA bosombi no mpango no na $1000 bosombi na $1000 botongi bandako kitoko bandako ya très bonne qualité na moni awa tosombaka mapango mpo totikela bana yoza na poto sombi lopango tongeli ndeko na yo po avant na bana tala nde place bopesi bandeko bozomona nsima na nga biloko nde bamisi bango libanda lobi kutu nzula ebetaki na ye biso basokaki ndenge nini na ya lelo tosomba mapango mpo totika bana biso baetage ntango oza na poto ekozala mwa fia mingi te na lopango nanga ezala na kishasa pembe na aéroport yango yango oyo tozolesa bino bien avant ke bamisikani bosomba mapango na bino bino moni koyoka espace te onga osomba espace place bomaluku bino ngo botala place bosombi quartier ya bino bana poto yango tala bandako nde ezokwea bandako ya très bonne qualité onga na obenga très bonne qualité esalanga somo tokuti bandako kitoko nyonso elali tani bopesi bandeko pasi botongi bandako na bino kitoko makasi boye botie bakaro bokongisi lelo tala bandako na bino ebukani tala bandeko nde batikali libanda bino bokende koluka mbongo po otobobongisa mboka na yo meta eloko yosombi ta place yosomba oye kosomba te tozobenda bino matoi botika kosomba baterrain bisika baotekela bino bolandela bosombasomba bena bachef coutumier te lelo chef coutumier atekele wapi aza te ntango leta azobuka ye alobi eza kolo mabele leta alobi eza kolo mabele soko toyebi lelo toyekoyebake mokolo mabele eza leta mibeko eza mibeko batosaka mibeko ezalaka likolo ya mutu azalaka likolo ya mibeko te mibeko tokutaka yango nde totosaka yango bomoi lelo tala mpasi bopesi bandeko na bino bakolala libanda bandako ezokwea boye bandako kitoko en tout cas esali mpasi mpe mawa
esali pasi pe mawa bino bato boza misika bosala mapangu boyo esika bosala mapangu na bino. Merci na maboss Arifet Kisombe na Papi Kelly na Armand na kati Australie na Mike Ave Mwamba na Papa Christian Kashinga na Miki. Mais après si merci la bien pour la radio. Bon s'abonner, bon liker, bon partager que ça bien mingi. Ce qu'on a vu que les gens ne connaissent pas na porte de place en Afrique partout. On a somba le pan on a na mbata kulusu bemi bengela ka déjà yebisa ke kuna ami bonga mapo bazo buka. Donc ils ont fait ça participer mawa. Merci tout le monde ni mbala esima. Ciao.